ngai na tikala. Donc cela veut dire donc remercier donc il kolobake comité directeur décidé que ba musicien nyonso wana balongwe mais manoaku atikali Ngana eko tikala tango na tikali na moyembi wana bayaka na ba Bodo Micho na Krizo Micho nde ye nanga siko to bandi orchestre wana nde Jules wana nde nani Papa Wemba bandeko bino moko boyoka po histoire eyaka est-ce que bolingaki vima to bungisa ba archive oyo tina ya boîte noire yango wana tolingi mutu oyo asala événement ye moko aloba po soki akendeki nde nani akoyeba ke Jules nani akoyeba ke Belguide nani akoyeba ebandeli donc bokomi kaka musicien mibale chanteur moko na guitariste moko chanteur moko na guitariste moko et puis pour la information na biso nyonso premier chef d'orchestre Zaïko Jules Presley. Alors sikoyo wana makambuto ne sami le 23 le 24 décembre 69 répétition liboso na Luozi sama na Luozi na Matonge na ndako ya président Henri Mongombe kulutu ya José Mangaya. Parce qu'en fait, si on veut bien, Belguide, cheminement Kouta Belguide Tina Zaïko, c'est une histoire d'une famille. C'est une famille qui a commencé tout ça. Et la famille, il y a André Bita, famille Akele, famille, il y a Gégé Mangaya, qui est le petit frère Henri Mongombe. Donc, Bango, tout n'a pas famille, on a Balingaki, Miziki, Minki. Donc tout est parti de là. Et puis le coup la défunt DV Azalaka, ami inséparable, il y a président Henri Mongombe, Bazalaka ensemble na Xaveri, Ayako Bengaye Azala vice-président na Belguide. Et Tango, ba révoqué ba musicien, président Henri Mongombe Bazaki na courage était à koloba clairement na ba musicien que Makambo Nabino et Sili, Bokanga Bisaka Nabino, Bokenda, et le coup la boza fondateur, donc boza na droit na combat Belguide. Donc, il faut que nous trouvions comme on a bien Moussousou et Bangosko Baosala orchestre Moussousou. Banakin, Tolingi Koyeba Penza, Tina ya division ya Zaïko. Zaïko et Kabona Pona Nini. Pourquoi maintenant Kakendeki Akeko Sala Zaïko Wawa? Pourquoi maintenant Atika Kibaninga Moussousou grand maître Kutu Alandie? Pour Bakuta na pour Kozonga na Zaïko, mais Atika la jamais Kozonga. À maintenir kaka azala na Zaïko wa wanae. Alors lelo yangwana tozongi pote manuaku akwa koyebisa biso réellement est-ce que alongwa ki Zaïko pona nini pourquoi Zaïko et kabonaki manuaku yebisa biso non mwa muke qui tozali devant donc liboso ya motoyo oya ko kopesa biso histoire donc histoire oya ko lobalelo ezali vérité sur l'orchestre Zaïko mais papa Félix Opesi Mwandimbola Boyoka Nezalaki sur le plan artistique et sur le plan humain. Cela veut dire donc Bozaki Bondeko. Bondeko ya solo penza. Mais est sali boni que Bokabwani et Kokoya na kati ya Zaïko. Na Bokabwani wana il faut tokozwango tamsu na biteni mi baleto misatu. Etienne liboso batu bakende ki liboso. Ba mavoela somo Wembadio, Evoloko, Bozi Boziana, Bakei, Bandeko ya orchestre Zaïko, Balingaki o Zaïko, Pendana bo, na bomoto na bango, na bomoi na bango, na motema na bango. Et salaki boni ke Bokabonene komi. Nakanisi yonde umtuzali kukupesa biso lelo, vérité wana poto yeba. Po batsaza komituna. Bakalubita mususu Félix ya fingaka Evoloko yangona Evoloko asilikaka akenda yangona Wemba za ko kalisusu ko yemba te alors Félix tellement azalaki matata mingi yangona wakendeki mais ezalaki boni nibolela biso omoni ndeko nanga likambo nyonso ya malamu na kati ya mokili oyo esepelisaka bato nyonso te ekozana bayeba kosepela nango basusu mpe ekopesa bango motema kilo koyimayima epuis tie kotinda na soki pe bakokoka basala mabeto basukisa likambo yango bakosala na ndenge nyonso bakokokela na yango moni tango lingombe bandi kokola
tobandi kozwa pe mwa mayele moke mpona koluka to fonctionner en entreprise yango esepelisaki bato te bato mosusu mpe bakosala na biso donc baéditeur mosusu bakobimisa banzembo donc mpona bango bamonaki ke lokola toyini tokata bango kwanga or ke kwanga yango eza nde ya biso bato tokobanda yango tokolamba nyonso epuis tokopesa yango bateka mokolo biso tolingaki te nde tobanda koteka kwanga biso moko bango esepelisi bango te omoni esika bango bakokabola biso donc baéditeur wana bazali koexiste ti lelo parce que soki baéditeur wana nde bazalaki bacause ya bokabwani na bino mais na bino moko bokoki korefléchir moke boloba non bato bazotia biso babaton dans les roues mais togarde quand même dignité na biso totikala lisanga kaka oyebi ndeko na nga zoba ezalaka toujours liboso mayele eyaka nsima donc ntango so passe na kati ya expérience nde okoya kozwa mayele donc toyei komona yango na nsima mais c'était trop tard eza kana bato bakotire baficelle bakoétablir règle du jeu hein? Et puis atteindre ma but de chaque fois c'est vrai tokoki koyeba mwa moke mais ezalaka bakulutu na biso même kutu vieux verkis asa tomboka na radio une fois aloba yango ke ye azalaki mpe suna orchestre te azalaki na maison na ye ya disque e batindaka ye akende kopanzaka baorchestre alors que bango bakotinda ye baza na baorchestre e ye azalaki na orchestre te ayei kosutuka apres alobi mais au fait borchestre oyo aza kokende kopanza eza mpe borchestre ezotravaille nalingaka mwa yango te écurie mais écurie veve mais mwa nalinga yango te parce que écurie eza mpona bampunda toza bampunda te mais ma foi na ntango wana modele ya mboka na biso eza koleka donc la plupart baorchestre baotinda ye président Verkis que je respecte beaucoup parce que grâce à ye que na réussisa kotia mpenza en route formule oyo mpenza ya accrochage ya grand seiko c'est grâce na soutien na ye moral et matériel alors baza nde kotinda ye yake na kopanza ya baorchestre après ko se rendre compte que baorchestre ye azokende kopanza eza mpe baorchestre ezotravaille na zaiko elengi suka te zaiko orchestre ya bana mboka zaiko ya motu nyonso elengi wana suka te ndenge nini yo otikaki elengi wana okei na zaiko otiki baninga en fait likambo esalamaki wana bayi korevoke bamusicien sans kenga chef d'orchestre nayeba puis yango epesai nga kanda yango mpe nalongwaki barevoke bamusicien banani barevoke bamusicien conseil d'administration yango wana esalaki ke yo okei epuis bamusicien yango wana batikalaki kaka na kati ya groupe to barevokaki bango mpenza ya solo bakendeki yango wana mpe yo mpe olobi bo nake na bango esika moko barevokaki bango enga nakendeki na bango te mais bango mikolo nyonso bakoya na ndako epa na ngai epuis baki na besoin ke natia structure en place nga naki na ide kosala orchestre te ntina kosala grand zaiko epuis bon après makambo ndenge ekendeki esaini bayi kozwa bato mosusu bayi kozonga natikalaki presque nga moko na basheke dan epuis na bandeko mosusu nakanisi bana mboka boîte noire eza kofungwa na sikoyo toza kokende lisusu kaka na lisolo yango boyebaki ezali kolangalanga manwaku grand soliste chef d'orchestre alongwe na kati ya orchestre wana parce que ngai korevoke bamusicien groupe moko na kati ya bamusicien na kati ya orchestre azalaki content na yango te basali eloko wana sans ke ye azala wana amoni ke vraiment autorité na ye ezalaki bafoue alobi bon akei na ye kokende akei akei kosala orchestre ndenge auti koloba awa grand zaiko wawa mais papa Félix outi koloba awa okufelaki baninga yango wana ntina oyo esalaki ke olongwe na orchestre okei parce que ozalaki mécontent mais tokoki koyeba mpe kombo ya bato nini oyo barevokaki oyo okufelaki tellement boboto banani yango ezalaka evoloko joker grand-père Bozi Boziana, Cheikh Edan, Mbuta Machakado, Mbuta Sansa, Juju, azara na nombre 9, mais nous avons retrouvé comme soudain. Bon, grosso modo, bangonara. Bon, bino moko boyoki, vraiment. Amonaki que baninga wana so bakei boye ezali bien te. Et puis boye bi bakom